biso comme Kolomalelo et to pesi maloba et pas papa le grand pasteur pour être abanda forum. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Espoir du monde, Église universelle. Oye. Kamba oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Oh bagana makadam kuna eske romo ba yeki biso. Simon Kimbangu Kiangani oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani oye. Simon Kimbangu Kiangani mwanda pelela ozola wale nizola kaka eka yadi kaka na yenkolo na biso tata na biso mokeli na biso nzambe na biso oyo bakoko babelela batata na biso banyokamelaki lelo biso bana tososoli te nzambe avandi na biso elongo kimbangisme oye lokumu ezala pe ezonge epai na ye na mboka ne ya bule nkamba Yerusalemi ya sika mboka wana eza mboka makambo ekomama ntina apocalypse soki olobi ete ngai naza kimbangiste kasi balobaki na yo kotya makolo te banda kolela pamba te ekomami baoyo bakolanda ye nani nkolo Yesu akopesa bako kombo ya tata na ye na kombo ya engumba na ye mutu nyonso akoporte kombo ya tata na engumba na ye oyo ekokomama na elongi na ye alobi na kokomisa ye likonzi na kati ya tempelo na ngai kimbangisme oye bajeune oye boyebi ntango nazoya nalobaki lokola nake na centre ya baintellectuel kimbangiste jeke na okuta kuna bakozala plein mais malheureusement likambo tozomona lokola neti te neti alobaka bapapa balobaka na bango kaka bongo mais tout ça la lecture de temps po etikali moke lisakoli ya Zacharie 8 elingi rattraper biso etikali moke. Est-ce que ton dimanche va bomber beaucoup en Israël? Kimbangisme oye. Ton dimanche go? Kabenda poli le muda mutu. Ni bozo kutoke de kuna biso na mindele to kokabwana. Tangu mulai. Yo mesana ko lia sose utaka papa mindele ego yate. Oh bato ego yate bambasade ko kangama visa. Moyo kende kuna ezate. Tangu mo go. Bagoluka shiko wapi ye o alata ka vert blanc de momana likambo tento ye ko na lelo na biso ezali na bakonzi na biso bayoka pe basosola makambo oyo parce que lelo namoni nzembo ya papa Mfumandongo ekokisana bato mokili batelengani bato mayele basuki ye bato mangoma batelengani eza nini yango tolobi lokumu na ye tata Simon Kimbangu Kiangani wapesi biso nzela lelo tozala elongo mpe topesi matondi na bakambi nyonso ya paroisse ya Bongolo kobanda na barévérend tous les responsables kino bandeko na biso na kati ya comité ya IJK bazwaki likanisi balobi papa Joseph yaka tosolola mpona likambo oyo
Donc mon peuple makasi ce que yé bato ba ko ekwei pour nani fondation base lelo tozosonga na base na fondation bandeko mingi baza awa peut-être si bamona biso babi ah wana papa Joseph na yebi pe baza awa mala liboso peut-être okutani nde papa pasteur toki kono zali papa pasteur ya Lingomba paroisse na yo eza wapi yo kambaka Lingomba wapi tâche na zwa epa ya tata Molimo Santo nano apesi nga pouvoir ya kokamba paroisse te malobaki na nga kende te ya mokili na babinga te nga na uta l'église de réveil na kota kona na âge à 8 ans 7 ans demi 8 ans et na sali 32 ans na 32 ans na kata réveil 20 ans à temps plein comme pasteur on a salaki alléluia il est écrit la Bible dit na salaki bon mais à un moment on a dit on a so kamba bato lingo be comme munene ba ko bien belé Bible tant na so tanga e yaki ko changa mo trouble pona nini mutu soka komi livre na ye bato bakotanga ngo ndenge ya komeli makanisi na ye yango bato bakotanga na soka balobi il a expliqué quelque chose de très grand poto lingaka bongo mais tant on a tali Bible balobi la version oyo bozo tanga est traduite d'après les textes originaux grec et hébreu. Aujourd'hui version traduite d'après les textes originaux. Aujourd'hui version après la mituni. Bon finalement nanyango oyo sala pena traduction na texte original parce que bango nyonso balobi c'est traduit d'après les textes originaux. Mais na kati makambole kokana e kokana te. Est-ce que vous avez attention à moi? Là nous t'es hein? Je vous avez attention à côté la qui autant dans la Bible. Le 10 septembre 1921, tata Kimbango loba kiboui. Boko bakotanga Biblia. Pointe na nzela na yango boko sosola lokuta ya baye bayaki na buku yango. Pointe sengeli moyibi bak na eloko oyo ye asani ni ayibi. O balobaka bakimbangiste babunga nzela. Baza temple bache croix likolo nango ya nkolo Yesu. Nazaki na plateau ya RTGA. Ba invitanga na bandeko ba Mangomba wana je vous dis na suko moni mutabandi ko lenga posa yako beta ngambata. Parce que makambo yoki ya moni ke religion na bango ekwei. Na le numéro 1 ya RTGA abengi journaliste alobi ko sangisa lisusu pasteur wana na bato wana bazandenge mokote. Natalisa bango ke nkolo yo sozalaka mundele te zaka mutu mwindu. Pe natalisa bango ke Bible bakoko na biso nde bakoma yango. Yango tataki yibi po eza ya biso. Bazui yango baketiana minoko na bango ba changer bakombo ya bakoko na biso na bisika o makambo esalemela. Ndakisa koko na biso Yakuba oyo nzamba pesa ki kombo ya Isolele ba traduire ba comme c'est Israël. Imagismo yango moni papa ngenda bota ki mwana pesa kombo ya Wabasolele. Ne bandeli tango aponaki koko Yakuba lobi yonde na poni ngeye Isolele. Ere komi libota bakimbangisi yango papa ngenda banako loba. Tango zotanga Bible esika bakomi Israël yo chanini nalobi sikoyo mutu moko te aponi libota alaboti mwana pese kombo ya nani Wabasolele aponi biso tata Nzambe neto komi libota na yi ba de l'église de noir na plateau nie ote bakomo lia munoko
ngati na zaki na réveil tant na talika ka Bible kaka ya momoko ba version belé na tout na contradiction na kati awa lobi boy oya bakisi boy oya longoli verset koto ezalaka koto na Bible nsusu verset wana ezalaka te na bi na boyi ngambo na tata Nzambe na mukolo siko bono sambisanga ndenge nini yo bondo sala musala ngo albi ngai soki na kutani na Nzambe te face à face to solo la ngana ye et puis aye bisanga est-ce que ndenge na sala ke za bongo te soki to kutani te to solo ni te na tiki makambo Nzambe na bono teka bafuta kimbangismo yango etinda kana luka Nzambe aza molimo baluka kepe kaka na sala 90 jours ya jeûne tangu na komi na 70e jour ya jeûne nde na butu na ko papa da ngenda bimelinga mais depuis Barnel papa Simon bano bimelinga maintes reprises ngana mona na butu na za kolala na 2004 exact le 4 août ne mokolo tata kimbango zoro baranga ke président Félix akokoma mokonzi après président Kabila baloba ngo maintes reprises na butu wana na za kolala na yoka mongongo beginga Joseph na répondre Seigneur alobi yaka libanda nazara makambu na koloba na yo pe natalisa yo mara moko ba mise fungwami na bimi tangu na lamuki na bi mungu beginga na kene libanda ezani na ye na salon na tala na si apporte lumière makasi ezokota na bia seke mundu moko tene biso mutuka kuna ba far quartier mobimba na Tiata na Brazzaville na na bi luko extraterrestre na kumbi mutu na se na kifoye lobi na ngana kati tala ngai na tombo le ngana tala na mona papa Simon Kimbangu na kati ya globe wana na liputa na ye bien là lobi prophète Simon Kimbangu na gango penda bongo ya zotala na bengi ndeko na papa Serge la buka Simon Kimbangu yaka mon frère la buka tango ye azomona globe mais azomona mutute papa Simon lobi nanga na Kikongo mbekwa ngeye ngiji nikakwa yaniko na yende epai na yo epai na yete mendeko nanga amona globe wana na tongo na diata ba tozoba lumière mo se voinde kwa kuna pipa betu misamba veka nini lutaka or moi je vis de mes yeux le 4 août 2004 ndetangu neko zonga na pongina la boye tata Kimbangu meminga na centre d'accueil ti atalisanga makambo ebele na ndenge na mona président Félix akomi mokonzi mboka na makambo eko sale manatana ye pe mususu ebandi makambo ba 6 avril pe tozokende po mama na likambo eza na nzela Kimbangismo ye likambo tata Nzambe lukaka nini petit 2012 tangu na sali chaîne wana nde papa dangenda ye ala meminga ti likolo nde na kimona ke Nzambe to sambelaka azalaka mundele te tata Nzambe aza moto mwindo trône ya Nzambe na mona yango muta vandi na trône arc-en-ciel munene kuna na sima natali maboko na makolo ya mutu mwindo natala bweli puta na luketo bien là na bubu na chotala tato munene Nzambe azalaka munene boye na chotala Nzambe papa ngena lebi est-ce que tu m'as vu tu connais ça mon bongo mais mutrazo mona elongi mwana mona ngo ezate lelo na ye pour la témoignage te to ko bamba kam sus Kimbangismo ye tanto sora likambo tali indépendance kimpwanza na lingala to lobaka ngo bien te to lobaka ni na lingala lipanda bongo te panda ce que tu traduis ngo bien en français là ici dépendant hein. Est-ce que tous à la bas dépendant? Tous à la banane? Yango qui Congo peut avoir le bas qui kimpoanza. C'est-à-dire que comment totalement libre. Si quoi papa Simon Kimbangu qui a gagné le baga. Ce qui t'entend le bas makamba sika. Tout le banano. Le bas a calopé le bas. Est-ce que kimpoanza bandika cannabis au bas congolais? Américain basongo depuis 1776 kuna mengana tangi na iko mona ke bato liposo bazoki kimpoanza ezaki libota ya isolele vrai ou faux oui libota isolele
ba Israélite. Bible le dit, tata Nzambe abenga kikoko na biso abayami, traduit par Abraham. Israël signifie Isis, fils du Dieu Ra. Mwana ya Nzambe Ra, le soleil. Alors que Kombo Nezalaka, il soleil. Koko na biso abayami va traduire par Abraham. Ab, il a dit le père, Ra, le Dieu soleil, Ham, le peuple antique, donc Bayindo. Ne balobaki Abraham azali tata ya Nzambe ya Bayindo. Na Babiloko yango kimbangis belela tata Simon kimbango keba na makambo El Shaddai, Adonai, eza ba komba ba démon. Mais bakotsa na Bible lelo batu ba belela kango ba yemba kango na l'église. El Shaddai est en hébreu El Shaddai, qui signifie le Dieu qui a été déchu. Nzambo babouaka nase. Est-ce que tata Nzambo babouaka gaye? Nani babouaka ga? Libota libose zwaka kimpwanza. Eza libota ya isole. Potangu tata Nzamba solo na koko na biso abayami. Asengi ya pesa ye meka. Toyebi li solo malamu. Koko abayami akati ngombe, akati meme. Moi ba pigeon, moi tourterelle le bi. Nakata kaka bon. Bazana bango mike. Chaka kabo. Bible le bi polele. Molili yaki sika koko abayami azalaki. Tata Nzambe ye moko apelisi moto na hotel pona nini? Ba oiseau bandeke oyo ba sengela kite. Ba yaki ba bandiko lia libonza oyo ye achi likolo ya etumbelo. Nzamba siliki. Tango koka bayama la muki Nzamba lobi na ye. Iyo lokolo tosite makambo mike. Biso bandimito lingaka to mona na makambo minene bayi bakenga penza na tosaka. Mais makambo mike yango to neglijaka. Nzoka de makambo mike yango ne memisaka biso bangambo. Kimbangisme oye. Corée Salobaki, celui qui est fidèle dans de petites choses serait également fidèle dans les grandes choses. Ce qui nous makambo mike ozo koka kozala sembote. Kondimate kozala sûreté que na makambo minene yo kozala sembo. Bato muso mona batindi awa. Kende kuna sombela biso saki ya ciment oya nango na nzela bando beta calcul aba pesi nga $20 mikolo pe balobi ke ciment e mati ndasoki na ina ko bisa bonga na sombi sako na 57,000 nzoka sombi ngo na 45 po azwa 7,000 acha wapi pa go ya bani papa ciment mati una na tamboli tina komi kuna na kwenda ke kutango bazote 57,000 papa pasteur andimi nzoka 7,000 e côté na poche 7,000 e ko sala yo nini na vie. Koko abayame azuba ndekamike ateba mo mibimba Nzamba siliki po Nzamba lingaka mona tina makambo mike abayame azo respecter ba principe toko mona lelo makambo mike yango sala ke Congo ekoma o ekomi lelo ezala makambo minene te ya mike penza okoko négliger ko mona ngo tina te e bebisi Congo. Bande ko na kolobana bino solo soki tata kimbango tende to yebaniti ngana zwaka décision ya kobima mboka na biso na te libela alors ndenge penza likelele asala ka soka komi na phase ya suka atimolaka monoko yemoko akote na kati azongisi mabele monoko nesa nini ekangami po akokufela na kati bongo te ndape na lobaka awa nazokende na kuna na Canada makambo ya Congo ngana ye abu ezalaki kaka na komi na bongisi nyonso ne kozwa tata na mama na bandeko tout le monde toke pona ni nazwaka musala nommé comme directeur général d'une grande entreprise c'est pas mundele mais tata kimbango lobi nanga mpezo ko kisama na bi Nzamba zala kasembo oyo alobaki akosala ngo kaka akamba bi siko ko bayami ta basali bongo Nzamba siliki alobini libota na yo e kokende nini Boumbu na mboka ya soki bakokisi kuna 4 siècles c'est en ce moment na koyako bimisa bango po sa bango na mabele pa ina yo lokola libula
to sima makamba papa balobaka esengelaki mutu moko na libota na Yakuba oakomaki isolele kombo na ye Joseph. Na psaume 105 balobi nzamba azwaki Yosefu atindi ye mutu ya yambo na mboka na Ngipito. Pona nini? Ye nazalaki lokola mofongoli nzela o bandeko na biso baluba balobi mpanda njila. Batate ni ba mama moyo kabiti kimagisi moyo nana lingaka esalaka bien. Joseph aye d'Égypte bateki ye lokola mowumbu nzoka nde aza mofungoli nzela po maloba oyo tata nzambe alobaki na koko Abraham esala nini ekokisama. Omoni kamba nzambe yango Bible lobi na circonstance nyonso sala nini kumisa nzambe. Biso tozalaka soki makambo to ezotambola bien wana oyo bandoloba papa Simon vanda na ye aza penza nzambe. Ah papa aza nzambe na mone lobe kokabona ngati soki bateka micro papa mama yo zana nga 100% kimbangiste. Mais soki yindi papa est-ce que papa penza za nzambe tolobaka te est-ce que babeko na zoko na nita azo répondre ngate ngana zo douter ngana bike bato penza bazana penza banzambe penza ezaki papa Simon ke bangu ye moko ba papa dangenda pe na yoka moko ta doute po atale étape o azo de kazoro ba soki papa Simon penza ke azaki nzambe penza ezalaki bonheur pona libota mobimba. Etango ba na Egypte toyebi lisolo Joseph aumeli abimi boloko chemananga komaki nani vice pharaon. Pharaon lobi na ye na komisi yo tata ya mokili Egypte mutu moko ta koko tombola loko sami na ordre na yote soki pozo le kabat fuba fuka mela kayo ordre mokonze pesama na ndenge libota na ye nzala tango ekoti basa nini beko luka secours nzoka nzele fungami po tata na ba mama na bibwele ndambo batekala ke ngo bango so baya wapi l'Égypte bavandi 4 siècles de le baka 4 siècles esclavage mais pas du tout parce que tu m'as dit oui ba kombo na tata manzambi Okamwe Moïse balobi tirer des eaux. Tant ba pesaka kobona parce que mwana ya Pharaon akanisaka Moïse azaki simbi aza mwana ba sirène. Po aza na tata aza na mama te abimili wapi na mai. Ne ba pesaka kombo ya mwana mai. Donc Moïse elakisi mwana ya azarani. Azarani kisimbi. Nono soka motamba tozolo ba ah ba kimbangiste bolekisi sini. Wana lingala na kikongo Yaudi imagine moi bakon voilà montant soko se plaindre Yaoula mama na ye mama Leya abandaki ko se plaindre pa ya tata Nzambe pona kobota Nzamba péché moi na péché kombo ya Yaoudi qui est traduit par Judas. Ndele bakosa biso tomba na ba document ebele. Pe na zoko informer que koko na biso Yakuba isoleli na bana na ye. Bazalaki ba bena Congo. Parce que président mais koleko ya toko ya kolobela lidan na Congo. Mais to comme na ta ono kutafa sana ngena banako lo ba il en restera toujours quelque chose. Balakisa biso ba yuda ba mindele ba yuda batikala jamais ko zala mindele ba abayame ye bana ba uba no ibando bakala. Je t'écris le mal biso to linga kotanga ti je ba le bikaka esobe wana obi mega izo sobe galate
rempli de douleur. Batika yo. Oh. Imagis moye. Zoli kamo ezana tina. Nkolo Yesu ayeko bota manalibota ya Yahudi. Mais Mabi azanani sacrificateur. Bena balobi pas selon l'ordre d'Aaron, mais l'ordre de Melchisedec. Ye abimi sacrificateur na nzela ya Aaron te. Pour Aaron na azana tribu ya Levo, traduit par Lévi. Mais Nkolo Yesu abimi pas Yahudi. Pour nini? Ye mosala ya tata Nzambe azwangwe pa ya tata na ye Melchisedec. Est-ce que tu es sous-soli? Tu se comprendre, ok? Non, que malé, mais tu vas nous yakala poto kota, yasika. Si vous voulez Israël, donc tout le babongo poto va comprendre bien. Tant que basali, boumbu il y a 4 siècles en Égypte, pas si eleki. Babalo nyoko la bango. Babadi ko kemba. Ne babandi ko lele pa ya tata Nzambe. Ah, Nzambe ya koko na biso bayan. Nzambe ya koko na biso tu servo, traduit par Isaac. Tangu balobaga na mama Sara okobota mwana ya mobali. Yoko mama Sara. Ndapenda na ajo na kopi benza. Na mutu na kopi na koko bonde ke robota. Batone mama ozo seka pona nini? Ete na sekite. Abi oh. Yo évite que Nzamba sala kama kambwe kamsa. Awa yo seki. Mwana nepe komene kozala koseka. Koseka na kikongo zani. Tu sais voir? Na chili bazali. Tu sais. Na lingala koseka. Kombo ya Isaac zalaka tata tu sais voir. Bagay ko traduire ko Isaac. Pour ba bagay ko traduire Bible ko na il y a Biblos na Grèce. Ne va changer ma cabine sur pour comme la Bible utaka na bamindele et utaka pa na biso. Tanga la Bible bien komona ke koko abaya mitango le konke en Égypte akedeki na nord te balobi akitaki vers le sud ayeko landa mai ayaki wapi na Congo. Pour le to kufungola makambo ebele pour que mbangiste sikofo koma rempli de bagages pour tikale mokeba ko banda kotuna yebisa biso nano. Libota Israël na bolumbu Nzambe atindeli bango Moïse kende loba yoko loba te poko badaleno yoko mi Nzambe maintenant ko bana ko loba yaya na yo Aaron akomi prophète na loba toujours to yeba makambo tata Nzambe bien. Moïse tango akomaki Nzambe libota de Israël bakona babana ko tala su Moïse ne longité. Po elonga Moïse banako ngala lokola moi na midi. Soki Moïse azole kabana Israël fo baza elamba ba finiki ne longi pe ba gumbi mitu. Siko na réveil to zalaka kuna bazeba mokote akokani na yo. Hallelujah. Loba frère yemba yemba. Mokote akokani na yo. Nkolo Yesu akokani na Moïse. Akokani pe na Eli. Na ngomba ya transfiguration babimaki Moïse nkolo Yesu nanani be bango misato balata ki bilamba ndenge bilonge banako ngala ndenge po nkolo Yesu ayebisi Petelo dans la kanga mokote toza tata mwana pe molimo mystère Eli eza tata Simon Kimbangu yango kufata mataka lola vivant Moïse tata kisolokele Nzambe tata ayena mibeko atikeli biso tata kisolokele tango ayeli biso nini ayeli biso nini akobeta mokina fimbo nini akobeta ngo nini bato sini nite et alors to sosola kimbangiste yo taka Moïse fut un grand serviteur de Dieu est-ce qu'akufa tango kedeki na mon peora matia ke likolo na lola bibembe zalaka kuna Kolobusu to solo la makambo etali bonzambe ya tata Kimbangu kona neto ko baba Moïse bazalaka banani ba Eli bazalaka banani tala tata Kimbangu ndenga yela biso na mokili na 1887 tant que comme en 1914 abandi ko se multiplier asala ka makambo na banda kala
Nzambe tata. Tata na lungana ezaka ka yemoko tata Simon Kimbangu na elongi ya mwana na Nzambe. Tata da ngenda ezaka ka yemoko tata Simon Kimbangu na elongi ya nani? Molimo Mosantu. Balobaka nkolo yeso azana bilongi mine. Molimo Mosantu azana ngo sambo. Esio tanga. Chotanga bilongi wana na limite santu. Kimbangu ayaki. Abimisi dans Exode chapitre 12. Vous les premiers des mois de l'année. Ma pesi bango ndeko bako bimela. Ndeko bako momona la mate. Baye ndengeni mapa ezaki. Basali na nyo. Tibanango tata Nzambe abeti na Egypte. Yango lobaki koya yankwatulendo le roi divin et kozala la petite batebele bakosa nini? Nini? Oh, quand va coucher en Égypte, bibembe partout, na bamboa, na mabata, na basoso, na bangwe, chaque nak bazane bembe, na yabata. Na libota Israël nie bakomi mercredi le 6 avril babimi en Égypte. Bakomi peuple indépendant Kimbangis. Bakouyarani is abimisi libota Israël. Mais pembeni na ye azana garçon moko kombo na Joshua. Yes. Non. Elle a dit si Nzambe oyabikisa. Josué a... Mais Moïse, maman Myriam, maman Marie. Eh. Nzambe. Tata qui m'a envoyé, tata qui se loquait les maman mouille le père. Qui m'a dit Olobi Akalaloba. Angela. Miracle Salebi Tibakoti Kilaka. Kasi Peter Basari Sumbeba, kada même peuple. Nzambe azongisi bango lisusu aboum. Bakena Babylone. 70 ans après Babimi. Papa ngera lobaka bisope to kosala boumbu. Kasi libanda ya mboka to kosala ngona kati ya mboka. Esimite salimite. Nana bibisi biso na boumbu. Papa Simon Kimbangu. Na pesa bino clé nango fongola. Fongo mama Kinzembo. Kimbangis moye. Asala ki combien d'années? Pour na go exime. Asali combien d'années? C'était la clé. Boumbu ya bibale. Otomate que ne libanda la mboka. Koko Kinzembo amemi yango na mokongo na ye. Mboka lingake kabona na tata Mobutu. Ayepa ya papa d'Angel. Omo. Eh ben, j'ai tenté de toutes les manœuvres, mais je vois que ça ne tient pas. Moi, je viens chez vous. Papa d'Angel a le Nasengé loko. Pesangai boye sama. Ambate na kobimona ba. Papa d'Angel a joué un camion de transport. Mobutu a tenu, vous allez où comme ça? Abi, tout ça qu'on est dans boma. Papa d'Angel a joué quelques bandits, bampaka obaza awa si bakola na katelingomba bayebi. Bakene ko sala beko na tombe ya Koko Kinzembo. Tango basisi beko bazongi, président Mobutu a nommé le général Martial Mokonzi guerre de 80 jours. Abou. Kimbangis ezala na fierté pour Nzambe avandi na yo elongo. Lelonga na yo ka sousoni te ko banga te. Parler de Papa Kimbangu comme Dieu. Parce que na monaye. Soko dutaka ngana ko biso longola doute. Nzambe mosusu liboso pe simane aza na yende bimi Nzambe tata il s'appelle Kisolokel. Na ye ya lungana. Na ye jangenda ye moko kaka wana bara Israel makamura bango
babimi na boumbu ya 70 ans ndenge biso tobimi na boumbu wana ezalaki ya nini ya molimo siko nzambe po alakisa biso après sorti ya koko kinzembo mangombe etondi na Congo vrai ou faux ata bandeko bino moko awa Yesu azali awa Yesu azali awa soko pusika ka 3 pa kono Yesu akomi nanu te bandimi basi bale opusi kuna azali ko ya mwana nzambe siko to kondimela nani abalobi azali awa abalobi na komite abalobi azoya confusion oya kokani na yo azali sio mwana tata kimbangu place asilikaka po ye bagaza somo koleka mwana na nkolo Yesu siko biso na Congo to koloba ndenge nini indépendance ya Congo tikana loba awa eloko ebomi mokili kombo nango ezaka moko lokuta yango tata munguta yimbisaka biso ntembo lokuta monene tozalaka na te wana lokuta monene oyo ezotambusa mokili kombo nango nini bazwaka likambo eza ya solo babombi bazwi ya lokuta batie liboso soki tozwi ka mikro tobimi awa banani oyo bazalaki batata indépendance ya Congo kombo liboso bakotangela biso Tata Lumumba vrai ou faux? Moi je dis c'est faux. Toye poto zoki sa vérité na sika na yango mokanda ya Esaïe chapitre 19 21 20 21 22 23 Nzambe azo sakola na monoko ya Yesaya arbi libota oyo ya Egypto ya bayindo bakokota na pasi po bakonzi moko ya kanda bato ya nkanza bato mabe bakoya kotambusa bango pe bakoniokola bango mais na pasi wana Nzamba koyokela bango mawa na français balobi l'Éternel leur enverra un sauveur et un défenseur mobikisi pe mobundeli akoya kobundela bango akoya kobikisa bango yende mutakolongola bango na pasi kasi na tango wana bayindo bakoyeba tata Nzambe pamba te Nzambe akovanda na bango elongo pe bakopesa ye mabonza imbagismo ye bakoko na biso bakotaki na pasi pasi nini otokotaki soki Esaïe chapitre 20 bazolobake mosakoli Yesaya ayaki na Egypte azosakola alongoli bilamba nyonso atikalaki bolumu pe makolo ngulu azotambola Nzambe alobi Yesaya soki batuni yo mosakoli monene osali makambo soni boye pona nini loba na bango oyo bomoni ezali elembo pamba te mikolo ezali koya bakoko na bino bakomema bino bongo na bamboka bapape bakokena bango mokili mobimba lokola bawumbu. C'est la traite des noirs. Banane oba memaka mitakala. Mais pourtant etumbu wana epesa baki na libota na isolé, vrai ou faux? Bayego kosa yob, mais c'est Benjamin Netanyahu, c'est un juif. Ah! Aza polonais. Bayibaki bakombo bakeko so etaya bato. Mabele wana bazo fanda lelo, ezaka mabele bakoko na biso. Na guerre au Salemaka na l'an 70 na général Titus le Romain nde bakoko bakimaki ba en Égypte. Tango bakomi en Égypte balabi awa nde bakoko na biso liboso kuna bazalaki bawumbu. Esengeli to bondela Nzambe mpungu tulendo. Ala kisabiso sika esengeli to kende. Yango papa ndenge na bana kutuna mutuna. Na soko mituna mbala mingi soki tata Moïse akomisa ki pena libota na Israël na kati na mboke laka. Bakoma kate. Papa ndenge na tuna to tunate. Parce que bakoma kate. Tangu bakomi na Egypte nde koko na biso moko na kombo ya Nembe
atambusi libota na isolele alongoli bango na Égypte aye na bango tina Soudan bali komi na Soudan mutatambusi bango mama mankenda saba si marango mama mankenda saba memi bango tina Afrique du Sud yeba keina ye mutazi bango tata ne Zulu Makeba tambusi bango tina Zimbabwe et pas dadi Koko Zimba longoli bango ayera bango tina Mbanza Nzambi qu'on appelle lelo Zambi po balobi to komi na porte kokota na Mbanza Nzambi mboke laka papa ngera tunaka na wuti kono na Israeli na tali mabele na bango ezali désert kasi tata Nzamba no baki na Abraham akopese mabele sikezo sopa na nini na nini bandeko est-ce que désert miel na miel kezalaka kuna tata kaemba tata la fèche ba memi ba koko na biso ba yena bango ti ba traverser le tendele ba komi na Manianga butatambushi bango ne tuti datia akufate amatalo la vivant na louange bakati bazo kumisa tata Nzambe yango ba Manianga balobaka beto ko Manianga banlongo tere kuzuru titomboka nga ba moyo nakosi Manianga zaliawa oyoka to yokate à partir de Manianga koko na biso moko memaki bango ya mwasi koko mpemba ayena bango tina lufu ndere nkulunchi akotisi bango na kati ya Mbanza Kongo libota na isole yango Diego kawa yaki koluka lobi kuna nde Nzambe akoya akofanda na bango soki totiki bango bakotambusa moko biso tokokoma bawumbu na bango bayaki koluka nani erba de découvrir baba qui m'a vite bien ya mutongo so mema yo ndire ye me moye baye bake mwana ngo ye yo oye makamwana imagine moye yo so ko kene kolo yo kaka Merofe Charlemagne ba ko na biso faut revoir histoire d'école. On doit tout revoir. Éducation, il faut pas revoir. Revoyez l'éducation. L'histoire. Nul n'a le droit d'effacer la page de l'histoire d'un peuple. Car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Si vous avez besoin d'histoire, va effacer. Moi, je suis n'a pas de preuve. Si on a tout les cas, comme papa donan, à repérer. Kombo ya maman akopesi kombo ya papa obotaki papa na yo akopesi parce que bayeko kotsa biso la notion la famille se compose du père de la mère et abu moto musoko yoka yazali ko tokisa français oyoki bambo zali ko bibakuna kasi na mutu na ye vite pona nini azangeloko o balogola biso wana yango tata simoki mongenga na rebi tozonga na bokoko oya biso po muta kokosa biso lisusu biso pe tokoti na pasi Nzambe akotindela biso mutu oyo akoya kolongola biso na pasi akose présenter lokola défenseur et sauveur. Bande ko totali na histoire mutu que y a un défenseur azapé sauveur ya biso bayindo. Le 3 octobre 1921 le juge de Rossi a tout dit tata Kimbango oui dites-nous toi tu es qui ngewe na nani papa Kimbangu répond à péché yano Mono Yimfuluzi. Est-ce que le bagagala est un prophète? Ami, je suis le sauveur. J'ai été envoyé pour libérer le peuple Congo et la race noire mondiale. A déterminer au babega na français champ d'action. Na suki kaka na Congo te, mais na zana mokili, pona loposo,
Nkolo Yesu tango ye alobi, j'ai été envoyé au brebis perdu de la maison. Nzamba yaka pour un peuple. Kono sobi na ye pona ribota Israël. Yango mwasona mukana na lobi. Nkolo na biko yaki pona bango membua alia kata mwa bandango nzoko ya na mesa mokonzi. Abi pona kondima na yo mwana na yo abika. Tata kimbango lobi na ye pona kopikisa libota ya Congo. Congo eza Congo babenga ki bakoko na biso na Egypte. Et utaki na langue égyptienne babengi Kagor. Kagor elingela kisa muto alateke lamba ache sentir na todo. Parce que na Égypte pona koyeba mwana na isolele. Na un égyptien différence zalaka wapi. Bakoko na biso babana kolata banzambala. Ache sentir na loketo. Soka zara musika zoya bayebi déjà ke wana za mwana mobali. Soka lati nzambala pamba ezanga sentir aza mwasi. Soka lati nzambala sentir na loketo na moko na tolo et traverser na Congo aza sacrificateur. Soka simi nzete mulai aza na chapeau mulai na mutu na nzambala na sentir aza souverain sacrificateur. Yango papa dange na pona ko bomba identité na biso wana azui ba surveillant alati bango sentir na loketo elekiti na Congo kimbagis moye. Miyeba wabasolele ni bota na ye makambo nyonso ya tata Nzambe ebombami dans le kimbangisme que personne ne te trompe. Tous les musulmans sont des kimbangistes na prouvant ba imam na bibina bosambela combien de fois par jour tant ba pesi le nombre de fois basambela na ba heure même heure na ba kimbangiste ba mosquée za ka couleur ni tant ba kota na mosquée ba nataka sapato musulman alia kangul alia makap alia nyoka baza banani tant ba ko yakeba ba mesera na bibeko 12 heures beta zote kana magasin ata uye na 1 milliard ya bande la yauna la hini po bodo le bonotana so ina sambela so di bakoy ba shikana zo kimbangis kimbangis moye na zo bisa yo bakoya tango baba tuna kabaya to bayate banani baza deux catégories oye bakango bayato bayate bawei bayato bayate onyo so basali banda oya kotema kama tata kimbangu lelo ngamu nasalaka take it in the name of Jesus 32 ans wana balinga msuba komoloba jeno yo ndira simba iloko penda ye partout les kaka kaka impact boy isate bamso bana ko tona moto na Nzambe lomba na yo telemela penza wapi moko telema mutu mishele kaka bingi na tombolele pantalon et je tala ba genou o moninga na keneke na fleuve na kufuka manikolo ni banga banda 8h 17h na ensemble na biwi na sina bimisa sirène na fleuve le sambo leki nguya sirène na bimi je vous dis na kombo tata kimbangu Ouah, bibi na kata mai. Alata bilamba lokola ba farao ya kala. Ba pêcheur ba kimi. Ba yena gendarmerie za kota pondi jouer, bato ba bi braza. Ba bisi ba militaire, magicien moko ta kuna na fleuve. Abimi si sirène na kata mai. Au moment où les militaires venaient, ngana sisi prière, na joko mota. Il paraît qu'il y a un magicien ici qui a fait sortir une sirène dans l'eau. Merci bango, c'est moi. Qu'est-ce que vous avez fait là? Je ne suis pas magicien, j'ai prié. Nguya le sang les gars qui m'ont basiré na mai moi ba kokali susu ba bibi. Frère moko na zalaka na ye apakata mbang. Arbi, l'homme de Dieu, pardon, biloko ko sala risu te kabi ezangati. Ngara bono sabela kaka Nzambe ake trouble bango na kata sanini. Tomona bango visa. Na Brazzaville ngana mona si sirène ba bimi na tongo ba ye na ville biso tokena ko sambela to kutana bango ba jeune 2 filles 4 garçons bien habillés 8h ba bimi ko ta fleur et ba jeune ba yaki ernini wa parfum bien là air to siti prière na pokwa ba ye ko zonga tant ba zongi biso to rincer makolo pembeni ya moi mai ka wana
ya fleuve. Namona moko na bango à côté na kati ya billet na appareil photo. Alobi, arrangez-vous, je vous tire la photo. Bango pe babonga bi crac crac. Na so banto ka bana bakonzi. Ke chikitoko boye côté na kata mai. Namona sur la fille. Tango papa lo baga ba mama bola taka batalon te eza biloko ba sirène. Ba fille na bazaka tala batalon bakanga basinga na ba mole. À côté de la kata ba donne-moi aussi, je vais tirer. Alignez-vous. Bakangi krr. Tozota la boy. Moi, les frères Josué, les frères Guy et Tilé. Bandegoto surtout kapato badiko kota na kata mai bazoke. Oh. Oh. Ti na kata frère piou bakoti. Ngabi j'étais des sirènes. Ba frère babandi. Donc bazala ki bazu yote. Ah bakena bango de bakosoyo. Tandaki mangu sa tie musukusuku kuna babi miebele na mangomba to salake na kata ville to salake frère keba jeune fille musuzulula wana za kitoko mingi keba webi ko tawutite parenthèse mokolo moko zakina papa Rigen papa José Dangena na ville supermarché moko zalaka kuna côté ya bureau ya Ane to côté na kata robinanga ya bana benga ka mettre béton ndenge na tambisa ka béton na musée na kamba abi mettre béton ngabi papa namoni yaourt moko na linga kesa na ka to somba mo to koti na kati to ke côté ba yaourt to sui ba pomme toute la fille moko on dirait ba uti ko décider na papier ba souffler abimi tala kito kwa mwasi papa José Tangwatali ake abaluki yekaka ale papa leki na yeke côté msusu la fille wana bolimbisa ndeka katika la ka boye ndeka zolo katika lika bongo ti to sali tour na kati to sombi biloko to zaki na ngo besoin to zako bima poto futa bamboko to bima ngana bi papa mais ndeko moi sur le pied bloqué qui a zaka ka bloqué dans même position yo ka oh maître bito est-ce que ngana simi mutu ngai papa baluka ki ngana monaki atikali kaka bongo te ngana simi mutu te ngai papa pardon ko sala bongo te ko sala scandale libéré akende na ye papa tenira wa sanan papa na moni niti à cause de la sirène pour na mona te na kolo yo pour tala biso mona papa na mona kana ngata na imaginer ka habiter au moni bien au moni neni ngat papa libéré bon OK te ko zonga papa betika tour fille ndinga sutuka ma papa kena na ngona maboko ba musuba moni papa rikina papa ndiko kima nzambe to sambela papa lobina ngaboy alobi tozakana ba papa trop sel tout ça abi bomoni ba utaka na fleuve midi nyonso bayaka bangonde ba pesa ka lupemba na bato pour bateka ka bien soko sana mbongo na poche sambela tango koti na ville po mi pepe na bango ko zoyo o sombi biloko kana ki ko somba te o somba pe biloko mabe kimbangismo yi wana parenthèse kaka lobia kana loba pe sokotokoti ya sika Congo tozalaki bawumbu tina 1919 tina 1920 mutakolo papa mondele aza soko lobi kaka bakangi yo maba jeune o toza soki toyebi te na kala soki yo nano si numéro matricule te okokota na Gombe te Gombe ba no benga ngo Kalina soko komi na Itaga kuna batie barrière monsieur où est-ce que vous allez? Non, je voudrais me rendre à Kalina. Vous avez votre carte avec numéro de matricule? Non, je n'en ai pas. Allez, rebrousse chemin. Indigène. Babéganani? Indigène. Zongi. Opa mutu mwenda kote na gata Kalina. Eloko mutu ya kotambola nango vélo. Wana somo nango somo moye zate. Bana nanda ko bazo vante. Papa na biso kota kana Kalina atambola kana vélo. Kuna zalaki ya mindele na ba évoluer soko za évoluer te moyo kota kuna na kata mboka na biso moko tata ki mbango ye alabi makamone zalaka te tata ki mbangu na koteya na ye ambo mibale e bongo la motema kondimela nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi Mumeka pa la vanga mako. Ndeme katika ko ko ba won ka. Lo na tobugo palo baka na ikaka.
Bon côté. Ne ba muta babi babona ko jura ko e yakate tata ki bango yepo alongola biso na bowumbu kota na bo l'homme qui a déclaré haut et fort devant Mindele que il faut boso ne pas na biso to tika la kokamba mokili na biso ko si mokimbango daga jeune garçon il y a 34 ans je sala calcul tangu tandaki mbango solo ba makambona azata tate mpake Mindele ba nini ne para mbango aso ako vivre makamto sala ye era kena mbanza sanda lobi mondele akokoma moyindo c'est morel na mbanza ngungu bangwati banari basangani bona okanga tata dimbango bato politique te basambeli ba protestant na ba catholique le Kimbango suki to kangiete biso mangomba ko sa didi e ko sala didi ya kala etegari ya sika kono yesu po bakanga ye Herode na Pilate pe basani bayokani mais basaka ba ennemi pona nini il y a une vérité qu'on ne vous dit pas Herode azalaka romain pardon et Pilate azalaka romain mais Herode azalaka grec batu baka ko coloniser Israël na tawo na ba grec ba Romain pe ba ye ba coloniser Jérusalem boyoka ni moyen sala ezate mais pona ni kamba kono so bango bale basani ba catholique ba tori boso ba yakia tant ba protestant ba ye guerre ezalaka entre les catholiques et les protestants pas ba protestant ba rosani pembe ni kaka ba catholique bango pe basawana to mona ka gombe matadi gombe ritete mais pour les combattants du mango ba yokani ba bito livrer il faut akangam ba kangi tata timbango to une histoire bien ndenge là mais tangu ba na mbanza ngungu mukolo ba sambisi ye ba sambisi ke na papa ki solokele si manango ba yaki na papa da lungana na papa da ngenda so comme na mbanza ngungu côté za la pompe ya essence ya fina on a na likolo so na mose c'est baoba eza wana bisatu et sika tata kimbango solo ki na bamvola bisatu tango solo le sili ba baoba wana ebimi ti lelo eza wana tra eboya ko kene to yebi li solo mais tata kimbango ebisi mama mwelo boy témoin zabenani abi yeba ko wana mais tango ko kende kuna bako solo na roi bako linga bako mise mukonzi ya bande kone ba yindo eloko ko kedele yangote ko sala makambo ngai na ko yebisa yo makambo nini ezate na frère na congolais yuka na kombo mafuene nki likambo ekokeli tata na biso auti ko interviewer belge moko ya 94 ans azotuna ye monsieur le belge oui toyoka sango ke il paraît roi na bino akoloko simo kimbango mutayaka ko BBC na Allemagne est-ce que c'est vrai yoka tata wana oui ça c'est vrai toyoka pe sango ki paraît ga yaka na ye awoti na palais royal ya Belgique mais bino boseka ka ke ko bombe na Congo est-ce que ça y a vrai oui c'est très vrai. Il paraît qu'il vont signer un pacte entre roi na Simon qui va pour na payer. Pour na nini boringa ko lobela bakambwana te. Arabe ça secret d'état. Comme bazu secret d'état ba bombi. Bazu le kuta ba che wapi? Imagisme yi. Indépendance à Congo yela kindengini. Belgique est organisé concours pour
bâtiment sur babana ko sala na l'état awa na Congo. Mindele na bayindo. Bakeina recyclage. Ba former bango sous bien. Ndengeni ba ko koba ko utiliser biso, ko sala la biso, to zala toujours ba umbu na bango. Ndela tawara papa qui soloke le paix accueilli kuna mais avant il accueilli. C'est que tant que comme la deuxième guerre mondiale, roi Albert Ier, il y a pas belge, à Tigaki Belgique, à côté d'Allemagne. Alors bien mon ba service de renseignement nanga, et je sais la personne en dengue longo banité, ngamo na kene komiye bela makambo ni nezo le kakuna. Tant à qui en Allemagne, au lieu de vendre un kimia, azui makango. Makango azui jeune fille allemande. Donc la jeune fille yango agent de renseignement. Si le roi Albert na robo ko na ye awa azalaki na tatouage. Ba comment Albert Ier, roi de Belge, na katikati ba décider couronne. Maman makango na ye aye ko constater que mobali de soki ba vandi na ndako ata chaleur eza ndenge nini alongo na chemise te. Maman va dire ah papa, il fait quand même très chaud. Tu peux enlever ça comme ça, tu restes en cinglé. Oh non, mais moi je suis très habitué à porter ma chemise. Ne t'en fais pas. Donc, à ce moment, il dit Mokolomogo à Bossani. À Monica, madame Abimi à Kemusala. Il y a Tigali Golala. Bishonet to Zakashoko Ngobima. Au Kangi porte. Au Badobena. Au Kotsi crochet, au Bédi crochet. Mindele Zakabongote. A bendi ka porte gr asanini akenaye. Chiko moi si pe a bendi ka porte akangi akenaye. Papa Albert ala la gate na single. Moi si tango ya fungoli porte akoti. Akuta boye mobala za kolala atana loboko. Albert Belge. Makangu nanga za karwa. Chérie, je suis là. Oh, ça va. Oh, allez, rapidement ta chemise. Je comme moi. Non, ça ne sert pas, j'ai déjà tout vu. Toi, tu m'es trompé, tu es le roi de Belge. Non. C'est simplement un tatouage. Non, c'est pas vrai. Personne ne peut porter ça s'il n'est pas les rois. Moi, si y a aussi mon bali. Je regarde le bagage que n'a que son babi kate to yebite tango bimi. Faut que je ne vous dans tout un hein? Change. Quoi? Adi mutu na vanda kene makangu wana. Mukunza ba Belge. C'est vrai ça? Oui. Est-ce que nenga kota na mboka na biso takana mikanda? Oti nano la kisaka mikanda ba Belge te. Yano bakaza ma. Service baye. Wapi azana katata. Delila. Kimbangizo moye. Tamba kangi bana na chemise moye. Ah, monsieur. Comment es-tu entré ici? Bien. Donc, il y a un roi, il y a un belge, je ne sais pas, il y a un côté de la clandestinité. On a espionné biso. Rapport maté, que tu as l'école. Quoi? Le roi de Belge est ici. Mais comment il est arrivé? Il devait annoncer, on l'accueille avec le protocole royal. Babino, à côté Kala, à côté de Makango. Quoi? Comment ça? Abia yaka ko espionner biso. Dis, foutez-le en prison. Prison ya se ya mabele pembe na mai. 7 portes pour ko bakuna nase. Roi de Belge. Ora zolo ba ezate go ba inventer histoire. Et le la bongo. A koti kuda na kati. Madame moko télégramme. Oui, ici le palais royal belge, quelle nouvelle? Et nous vous informons que nous venons de capturer votre roi Albert Ier. Il nous a infiltrés depuis autant d'années. Et voilà qu'il vit ici. Là, il est en prison. Sangue tamboli na cour royale. Nini, roi Bakagiye. Wap, na Allemagne. Eh, to baby. Hitler guna to bogi. Ah, bakokota la mission na tokosa nini? Tokosa nini? Bobange continent belge. Babandi la diplomatie. L'art de bien dire les mensonges. Et de bien formuler les phrases. Ba yena ba phrase ba formula bien. Ba le ma ba lobi
ata bolambi yango ndenge nini lokola roi Salomon moye toyoka bino balobi dans 3 jours bazoboma ye en public. Babelge bavandi balobi na likambo na niveau tokomi mutu moko kaka za na pouvoir ko aider biso pour roi abima na prison oyo. Il s'appelle Simoki Bango. Ah, je me fie au biso tokangaki. Azakuri na katanga zo nyoka na prison depuis 1921. Ce qui te demande, est-ce qu'on dit mabiso? Babi non. Qu'est-ce qu'il y a dit? Azana bana nemi bale bazaka na colonie scolaire ya Boma. Charles Kisolokele et Joseph Dangenda. Batanga kamyo bazaba prisonnier sous surveillance. Belgique est une délégation officielle. Balobi boke de kosola na bana na ye. Lokola tata na bango yaka kotala bango chaque jour na 17h. Bandeko. Yeba nzambo salelaka. Tata Simon Kimbangu abandaki kolongo na katanga na vélo. Likolo ya mai. Ayeti na Boma na 17h chaque jour. Papa qui se loquait, le papa na Lungana, bako so vélo, traverser fleuve, baki na île ya Sacramento. Wema kama nasali pona koma kimbakisi. Na ye na kamba. Na bandi ko kutana na bambuta ya ba contrôle na banjundu partout. Je suis allé me renseigner. Na linga ki lokutate. Likamutele boye bisanga. Ezaka ndenge nini babone bisanga. Mais tata kimbangu boka kala. Mais ebu ko dikasa. Mais tala kutumvoa la ko tata tono tufuma na yakala. Enjoy ya nbiya uyo. Ngana robaki ngape na koma lokola l'apôtre Paul et tout comme le docteur Luc. Na lingina koma lokutate. Fona tuna ba omba zalaka ba bisanga likambo ya solo. Na keti na Boma. Na tuni bambuta. On a salaki conférence na Boma. Il paraît que papa d'Angena na papa qui sorgele va l'automne na felu na flemme. Oui, il y a mon ya so. Ya chedi. Oh, c'est vrai ça. Oui. Ouais. Oh, beto go na fichier ko. Bande ko toke na fichier bala ki ta la flemme monen. Abi awende bango bana ko so vélo. Papa qui sorgele na papa d'Angena. Ba matili ko la vélo na flemme ba pédaler. Ba ke na île ya Sacramento. Ndesika papa qui mbango bana ko ya chaque soir 17h ba sololi après bango mam akenai. Ba belge ba yeti na Boma. Charles Kisolokele, oui, nous voulons vous rendre libre. Parce qu'on a vu ça fait longtemps depuis que vous êtes là dans ces conditions. Mais tout ce que nous vous demandons, est-ce que vous pouvez plaider la cause de notre roi auprès de votre père quand il viendra ce soir? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais notre roi a été capturé en Allemagne. Et là, dans 3 jours, il sera exécuté. Si vous faites ça et que vous réussissez, on vous rendra libre. Bakanisa ki bakoko za tata ki soluke le lokolo mwana moke nzoka ne nzambe na nzoto ya mwana mo tamu tata ki mbangwa ye bango pe balobi tata meme ndele kuko bizi enkaba tala lo bazai sabiza kuna Elizabeth ville tamu baye balobi tata lobi bolanda ye kuna na Katanga awate il a accepté de nous recevoir. Oui, allez là-bas. Bazou avion, Katanga. Monsieur Kibango, nous sommes venus te voir parce que notre roi venait d'être capturé en Allemagne et d'ici 48 heures, il sera exécuté. Eh bien, vous êtes la seule personne qui peut nous aider dans cette affaire. Si vous pouvez faire quelque chose. Ben, nous allons oui, c'est ce qu'on fait. Non, Kibango, nous avons amené l'avion. L'avion est là, on va te mettre dans l'avion, nous allons partir ensemble. Kibango, comment tu viendras en Belgique? Oh, avion. Kibango est ici. Quoi? Il est ici, au palais. Ah, Kibango, tu es déjà là? Oui, mais je vous avais dit que Ngana Zoya n'a précédé Bino. Alors, Elisabethville, oui. Kibango est avec nous ici, mais on ne sait pas quel vol il a pris parce qu'il est arrivé bien avant nous. Babi, attendez. Baketa la Bouna Céline, numéro 87. Data Kibango n'a qu'à te vendre.
Babi, non, Kibango est ici, il n'est pas allé là-bas, il est ici dans son cellule. Non, il est avec nous ici en Belgique. Il m'a dit ce mot. Non, il y a quoi que omniprésence dans un Zambé. Asa présent dans la cellule, asa présent dans le palais royal. A tout ni bango bolingini. Oh non, vraiment libéré, vous savez, oui. N'a rien libéré, mais condition faut ça là. Et le baga n'a président Kabila. Mon appel d'élection à une négociation. Papa qui va pas tout ni. Mon appel de libération à une négociation. Qui m'a dit, voyez. Banabi, on négocie. Avec condition ça boy. Naza prêt, il y avait libéré roi Nabino, mais ceux qui n'a libéré, Bino peut besoin libérer Mboka Nangai. Peuple Nangaba comme indépendant. Kibango, si vous voulez qu'on fasse ça tout de suite, on va faire une décision royale. Ah, vous voulez libérer? Oui, d'abord, il y a des gens qui ont décidé. Les Cambodgiens, allez, tout le monde, tout ça. Alors, amen, tata di Magou, disparaît. Dans la prison, roi Zalaga Mouta Koteli. Ah, tout ce qui, je crois, attendez, longi, en canisi, ma photo, va y la cahier. C'est qui Bango? Ah, bien oui. Comment tu es arrivé ici? Réponse naïe. Dieu n'a ni limite ni frontière. Tu m'as dit ce mot? Nzambe a la limite, a la frontière. Et qu'est-ce que tu fais? Abi, peuple nayo, ba konti nayo, ba yoko lukanga na Congo. Ba lobi na ngeke yo zara pasi. Lobi bazobo mayo. Yango na ye pona libérer. Oh, bonne chose, tu es capable de le faire. Abi, nagosala yango. Alors fais-le tout de suite. Abi, non, non, non. Photo sur le lala ngai nayo. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu demanderas, je le ferai. Ogosalango, oui, je le ferai. Abi, tata ki manga fogoli liputa. Abi misi 2 papiers duplicataires. Abi misi na stylo. Abi yango. Comment que yo zo libérer liputa nangai, bako comment indépendant. Je voulais que je le fasse tout de suite, je fais. Même s'il faut le libérer demain, on peut le faire. Tata ki manga lo bagane boye. Te lobité. Bana oba kotambusa mboka soke batono balongwe bazana na kelasi bazotanga basili sa kelasi bakola nde bango bakotambusa mboka kasi soki to komi na 1960 au libérer les botanga toza d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Ali basali mokanda en 2 copies roi azuya ye abombi tata kimbango azuya ye akangina liputa tout ça amen. La palais royal belge roi comme ah on est arrivé ici. Kibango, comment tu as fait? Abi, nzambe mutabembi yo. Yoga ba belge. Kibango, côté da ya awate. Awa soki ba belge ba yuki kasali awa. Bako sala biso guerre minduke ko bima. Toko kufa biso no. Ana kene na Congo, oui. Tout samba. Amen. Ah! Roi kama bi awate na yuka kai awa batu basala ko bulu mingi. Abi bon, ça va. Tout semble. Basam Bazana café là, habitez, awe Zamba, Banyamakanda, tout ce que Simba Tekibango, protège-moi bien. Habite, tout le monde là, Babondeli, Yangambi na Kisangani. Roi de Belge, Albert, Baye na ye pas tata Kimbango, na lo Sambo, ndege passeport ya tata Kisorokele, eye la ngenda fuka mi achema boko likolo. Abengi, papa Rabiso Zaki, président MSS Kanani Komboni. Baba Soumbe, Azakina Tatana, habitant de temple, côté de la mise. Moukadla wana basinyaki, Papa Kimbangu, a bombi aye. Robe, a bombi aye. Avant na Yangambi, a sali testament, soki na kufi bakundanga wapi, awa na Congo. Ba belge na soni, baboyi, ba yoke roi beli malaria, ba yoko zoye. Ndage na kufi na Belgique, bakoshi akene ko oui, à tout le monde, ne sali que azuki ya mwana kufi. Abela ka malaria abangungi na biso soit kai. Kanda atiteli mwana na ye Baudouin, moi abi garde ces documents doucement. Tango na kena nkamba ba soko komi na ndako ya Londres. Opusani FARDC.
kaka ngomba oya kobima na weno nzela moko zaka na se mai moko zaka kuna na seko soko kati soko mambara moko lukengo oyo nzela wana moko za wana tile lo morso tron ya nzete wana tata moko zaka na nkamba mama mu ilusha kitongo akosala ti na banguba na biketi to safu na manioko bachena kitunga tata wana kozwa kitunga wana akena nzete wana soka komi afuka na bonde tango koloba amen azana kata kashu ya papa Kimbangu na katanga yango wana loba Kimbangu anja de saka nzoka anja utaka wapi na nkamba soka lepe asilisi ali tata Kimbangu pe asali libondeli po tata wana azwi basali biloko nyonso achena kitunga tango asala libondeli tata wana abimi na nzete wana aye kozonga principe azaka nango tango azokende kuna na nzete wana akopesa moto mbote te yango basala katile lo biloko ba papa tango utaka ngombe soki ezoya na mbanza moto amemaka ngo apesaka moto mbote te oyebi sekre wana tali ngomba na solola pe na bango siko tata wana tango akende mokolo wana papa Kimbangu alobi nkanda ngitakuvana nazopesa mukanda me mukanda nazopesa yo kende koyebisa mwelu akoki kobungisa nyonso sauf mukanda oyo soki ngonge koki komi bakokende na table kuna na koyekola na premier roi kotala mutu mwindo abimi premier liboso mindele eza nani akoluka solo na ye akomise mokonza bayindo me ye akopesa kaka mukanda oyo nkanda u watata chikundu tukili wamfunu bene wenina ngeye vila kwa kukanzi nkanda ukaulelisa vila abi yo bunga na yo memukando moye bunga bande kuna kumisa katata Kimbangu mingi ngana bosara ka Kikongo metangu na tena nkamba mutakotisa ka kuru ya Kikongo oyebi munakuma kyaluka yisutwa na yesedi tona yenzambie to yani wavo vaipete longe yeketi ukunzo lange na banako meko na kaka papa na Kikongo zonga kate mama mwili tango si mukanda abombi tokomi na 1958 concours eya kate bakomi nyonso ya Congo bake wapi Belgique sala examen mutabimi premier Charles Kisoloke le 98%. Un indigène, oui. C'est celui qui est sorti premier, je vais le voir. Baudouin Atelier, Abi, ton visage me dit quelque chose. Abi, oui, je suis Charles Kisolokele, fils de Simon Kimbangu. Oh, le fils de Kimbangu. Abi, oui. Ah, c'est bien. Écoutez, je voudrais donner des ordres. On va te construire une maison à Foncobel. Oui, Foncobel. Foncobel, oui, bien. Quartier Kimbangu, et c'est un quartier chic, le gars, moi, ben, évolué, moi, on a Kalahawa. Abi bakotoki la tata Kisolokele mbok ndako ya kitoko bakomise mokonzi ya ba indigène biso bayindo yazala mokonzi na biso asala kapona roi apesa ka rapport par roi papa Kisolokele alobi yango te na yeli abi bongo ni kamuni akoti sikaka loboko na kata veste abi misi mukanda apesi roi tanga fongola lobi vous avez gardé la copie de ce document abi oui. Il y a la signature de mon père. Ah oui, mettez en pratique ce que votre père avait dit. Comme vous êtes en train de repartir au Congo, allez réunir tous les jeunes politiciens. Entendez-vous, on va proclamer la table ronde et nous allons discuter sur ce sujet de l'indépendance. Tata Kisolokele le temps à Songi, a scellé le 12 février, jour de anniversaire naïe. Abomisi ngombe mibale abengi tous les jeunes politiciens batata Kasavu batata Lubumba batata Kashamoul bakamitatu tout le monde na bengi sibina boya awa wapi na tiela togolia togomela fête nini anniversaire na moy anniversaire na butu lisolo badakate abinga na buti na Belgique tala makambo tosoli na roi awa ngonge koki tosolo la para makambo etali indépendance to yokana poto sala likambo ne ba assise rencontre liboso ya makambo indépendance e bandeli kuna nana zo kamba bango tata Charles Kisolokele basili si makambo nyos ba yakiti na kamba bakutani na nani mama mwindo
basali beko mikolo misato basilisi beko bakiti mpe na mai nsima bake sukola kozonga bazongi mama mwila apesi bango mibeko bozali kokende kasi ndenge bozokende kokende kosola makambo etali mboka na biso bozwa basi te bomela masanga te bomela mpe makaya te soki makambo nyonso bosali esili nde moto na moto akozongela vi na ye toyokani ingeta baye tokomi na 59 baannonce ke awa makambo nyonso ok maintenant tokomi pre mpona kosala nini koya Belgique alobi mpo boya boluka avoka oya kosamba mpona bino ya mibale bofuta biso caution tokotikela bino mboka ti na 1980 soki bokambi bien te tozongisili bino caution biso tozongeli mboka wana libela na libela bandeko basengi maître avocat sambaka na pamba moto akofuta ye nani tata Kasavubu était parmi les fonctionnaires les mal payés de la République. Les fonctionnaires les mieux payés de toute la République, il s'appelait Joseph Ndengenda Kuntima, secrétaire particulier du gouverneur général, en quelque sorte, premier ministre du Congo. Papa Ndengenda Latilikam. Alors, balubito donc avocat, tu as dit les Sangwawa, awana Congo français. Mutamutu moga yaki kona zali makashi na koloba kombo de maître Croquet. Allez, bambuta boka na kolukai. Maître Croquet ayaka Kinshasa te. Ya mona njini to vera balabala maître poto ye kusabana. Ye mutasamba pona biso. Mais nani akofuta ye Belgique te. Table ronde pe balobi po salema. Il faut ba futa caution. Nani akofuta ngo. Mukore koki balongo Kinshasa bakende Belgique pona kosamba avion bakokendele nani akoluwe imbangismo yi mabonza oye badako chama uta 1921 mama mwila bomba kyango mama mwilu zolo kumuna yo yonde uzali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso e kozala ya bikeke na bikeke. Et ça sonne. Ne pensez pas que maman Mouila a joué un rôle spirituel, religieux. Non. Elle a joué le rôle politique. Yango Bongisa, le premier politicien congolais. Yende moutapesi bango mibeko. Mais moi, bato ça. Makamba mike mike. Ya mike mike. La mukuse mutafuti mbongo et pas ya maître Croquet kombo na ye Joseph Ndengenda Kuntima a démissionné na poste na bana ko la mbongo oyo koka ko zala ke ba papa Armand batika na ba héritage a vinene ko tata na biso zala ki secrétaire particulier du gouverneur mais papa Ndengenda vi mbongo na ye a foutu l'avocat français a vi mbongo na ye a foutu caution ma Belgique. Tata qui sont les papiers maboko. Bakozo avion pour bakende. Mbongo ko avion ezate. Papa Ndengenda a solo na kimbanseke na bambuta boko misatu. Ya besingomba le bibokende kuna tina nzundu kuna na mai toka kanzeta munene za kuna. Bomba lokana simanzete boko mona lidusulo kola bampuku botimola. Biloko boko kuta na kati boyanango. Bambuta tangu bakei batimoni bakuta 3 lingots d'or. Baye nango compensation, on a loué l'avion. Bakende de table ronde te. Mais tangu bakomi kuna. Qui a donc précisé le bomba bomba. Bomba bomba. Muto batela biso liboso ke yende mutabunda pona indépendance ya Congo. Azalaka na prison parce que ayiba kambongo. Abana kosala dans une compagnie ya kosala basanga braliment osuki bra Congo bazo fute mabe
Comme azalaki comptable, ayibaka te. IGF Yatangwana, et c'est le contrôle. Monsieur le Mumba, vous êtes en flagrance délit. Vous avez détourné l'argent de la maison. Le Mumba va tchaker dans Bolo. Papa qui solokeli, papa Kassavou, papa Kamitat, maître Ileyo, tata Tomakanza, baza déjà na Belgique. Tata Mobutu, akendaka ne mutaliboso pa kena pona be. On a loué l'avion. Bakende de table ronde te. Betangu bakomi kuna. Qui va préciser le bomba bomba. Bomba bomba. Mto batie la biso liboso te yende mutabunda pona indépendance ya Congo. Kalaka na prison parce que ayiba kambongo.
Abana ko sala dans une compagnie, ko sala basanga, braliment au Bra Congo. Bazo fouté mabe, comme azalaki comptable, ayi bakate. IGF yatangwana et ça le contrôle balobi, monsieur Lumumba, vous êtes en flagrance délit. Vous avez détourné les journalistes. Et Mobutu natangwana azalaki nani? Petit me confia ya Lumumba. Azulaka ye moi ba petit chéri. Bomba bomba. Nini, oh, moi c'est Nini, oh, moi c'est l'ingapota kura bibina na sobobima. Oh, papa, abi bobima. Tata wana mutaboti sa mama ya. Lumumba bibina libumba. Molili eclipse et ça. Molili wana banda 8h 16h. Tata wana azobongisa Lumumba. Bima mama zomona mwana te molili. Ere gozongisa mwana batuni oh papa you nani? Mwana oyo boti akozala mutu munene ndenge na lobake lipasa na azakuna bakobunde tumwa elongo bango nde bakolokola bino na pasi bozarango yango babatela kipeta ta Lumumba Belge moko lobaka zaka sango na épaule na bango. Lumumba c'était un dangereux. Pourquoi mon père? Ah ben Lumumba Vous comprenez ça? Frère Patrice Alobaga, ce qui m'a remarqué à Yibibi, quand Yibibi va le dire, et bien ça caca Yibi. Balobi, awa va traiter ma camp. Ce qui vous silisi, bongo boko zonge la vie nabino, bande ko boybi ne lega.
Les premiers jours, tant que côté na bassise, sololi, maître croquet à pomper français, étant donné que, attendu que, il a été donné que, et vous avez vu les Congolais, vous avez amputé les bras, vous avez amputé les membres, vous les Belges, et vous. La Belgique, en collaboration avec les Congos, accepte d'accorder l'indépendance. Dans l'humiliation, dans la calmonie, Congo, na butuana, mama wa mundela banola tashipa mukuse baloki. Babanote na bakombo ba fin, oyo salaka ya bien. Or lobi faut bakuta na basolo la makambo etali économie nkita ya mboka. Batata na biso bakufeli ba mama ya mindele. Ba meli ba vin, ba lango kate. Tongo etali mundele loko respecta des ali heure. Soko lobi, on se voit demain à 8h. 7h55 a commis. Soko fallait bakuta na 8h juste. Babanda deuxième réunion pour la makambetali économie ya mboka kotambola ndenge nini. Soki basilisi makambo économie, fallait balobela makambo ya spiritualité. Lingomba nini kotambola siko na l'état. Bango bameli balangwe 8h baso refrénan. Oui. Mais il est l'heure, la salle est déjà archi-comble. Toute la délégation royale est déjà là-bas. Aïe, 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 aïe. Attends, aïe, 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 aïe. Mondela Tali. Eh bien, ça fait 15 minutes de cela, ils n'arrivent pas. Il est déjà 30 minutes. On peut lever la séance, s'il vous plaît. La séance, tout le monde peut vaquer à ses occupations. Batata, la mission, tant que besoin, n'a pas sac, mbango, n'a pas manteau. Boya to fanda to solo la to trouver li kambe ko tel misamboke ke de liboso ke batosi nzambe batinda kai basala kanini. La Bible dit le secours ne viendra ni de l'Orient ni de, mais le secours viendra de qui? De l'Éternel. Biso to vanda kana nzambe na Congo mais ba politicien na biso boza la ga cette élection bangono sonzela pote fungwami soko tu vas faire quoi là-bas? Ah ben je suis venu chercher le pouvoir parce que je sais que si vous vous dites juste un mot et puis bon voilà je serai placé au Congo, je vais pas vous oublier, vous savez c'est un problème de deal, c'est un problème des arrangements. Moi je vais devoir vous concéder question que vous avez ma sécurité, je mettrai tout à votre disposition. Le Congo, c'est un comprimé de quinine dont le fabricant s'appelle Simon Kimbangu, dont la notice se trouve en Kamba. Ce que tu ne t'es pas mais la Congo est comme un poids. Le départ. Tata Balobine Boy. Ah, vous êtes Madame Soke Sili. Bako présenter au mal visat. On a la présence au ponate. C'est là. Malo ko mona nzinza yeli kolo nango. Pona wana. Oyoki. Oh oui, papa. Yabe balé. Bako tuna yo lingomba nini ko tambola na l'état a besoin d'indépendance. Yo va répondre à Tata Kasavu. Papa Simon Kimbangu a beaucoup lutté pour notre cause et je sais que nous serons avec lui. Présenter pas mal à respecter à Tali. Ayo j'ai choisi ça. Ba fongo na kati mabele ezaka mabele ngo ba tena mal. Mal mususu batie batoni simbongo. Mal mususu aki ba papier. Soka ponaka ya mbongo ko monde teka malibela. Soka ponaka ya papier bande ko tonga to zalaka tous les jours. J'ai l'honneur de venir auprès d'eux. J'ai l'honneur de venir auprès d'eux. J'ai l'honneur de venir auprès d'eux. Mais tata ki mango lobi ndibu yentotuani.
mabele mame mabele moye kende n'étant poni mabele babelge batie maboko na moto. Ah, la terre du Congo ne nous appartient plus, c'est parti. Monsieur Kachaboubou, oui mon père. Maintenant que vous êtes devenu indépendant, quelle est la religion qui va marcher avec l'État? Mon père, vous êtes avec nous et vous avez toujours été avec nous. Mais les problèmes des églises, on va voir ça après. Oui, c'est ça la réponse. Vous avez été avec nous, vous avez toujours été avec nous. Les choses des églises, on verra ça. Comme on a dit après, papa n'a pas la bakisi. Bana nangaye. Mangomba nyonso tezali mokili mobimba, makotonda na mokili na biso ya zayi. Kasi na tango wana tata tango kotelema. Ayi. Jamais mon Dieu gardien da kuntima. Nzambe. Nazalaka mocholi na ye. Tango nakuta na bi papa. Nyana bana kocholo minga bi. Cela ne venait pas de toi. C'est des choses qu'on a mis dans ta tête qui faisaient que tu puisses me haïr. Si vous entendez l'angenda, après directive, balobi na tata kasavu. Boko yemba hymne. Pour battre drapeau, yozo drapeau ya Congo belge. Nyata. Totombo la drapeau na biso yasi, yasika. Tata kasavu babo yanai. Lelo komanda Mutabobi Mbokoyo, Mobutu, il a vraiment tout détruit. Non, Mobutu a dit deuxième. Qui commence bien fini, qui commence mal fini. Dans une indépendance, beaucoup de gens gâtés. Et y Malaboko va comme changer. Son excellence. Hein, papa, maman, titre on a son excellence, n'est-ce pas que tu m'appelles? Bon, mon agate mutu muso soka zota mora na cité avant comme son excellence maboko mi balé sala kaboy soka communication son excellence a changé. Et comment vous avez procédé pour faire ce travail? Non, excellence, vous savez voilà moi ça te mukila ko comme yanani moto moyen no ko ba français kasi no mutu na ye. C'est quand même le moment pour que nous puissions nous rendre en Kamba, rendre hommage à Tata Kimbangu de tout ce qu'il a fait. Et pourtant, 1960, quand Tata Kimbangu est comme une bitch, Herbeko Yambago, Moutasali discours, Tata Kassabou. Prophète Simon Kimbangu, nous te souhaitons le bienvenu dans ta terre natale. Et nous osons croire que ton avènement nous apporte l'indépendance telle que tu l'avais promise. Mais Herba, je sais que nous devons se les matoni. Na makambo asale le biso. Maman nanda. Ainge yuvai. Udifumo kwa kwenda kunkam. Nzomzambi mandala la. Bakwa kukunzo. Abiyo komi mokonzo monene sikoli ngoke na kamba d'église aba mandala la wana. Ok ne penta yo président mobimba. Vanda nanda. Baramoko yepe téléphone. Alors, monsieur le gouverneur, je suis tellement indisposé parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Comprenez que je suis devenu le président de la République. S'il y a possibilité que vous alliez me représenter en Kamba, où je devais être reçu par les kimbanguistes. Tata na biso mwanda vitala lobena matadi gouverneur azoya nankamba nankamba kuna kilte koti na kala kilte banosila na 12h vrai ou faux tambo na 12h ici papa ki soluke la bidon bokene na noteto zela lokola bakonzi bazoya ndakaka atozela na yoka kama watangu natala kamona mokonzi moko linyake nankamba programme église na ntinza ilaki nango papa lobika Babando Zela, Batala Nani Aye, Tata Mwanda Vital. Papa qui soit la tenue, son excellence le président, il n'est pas venu. Comprenez, excellence, parce que Nathan n'a papa qui soit là comme ministre du travail, article ILPP est formé par savant congolais.
Non, le président est tellement occupé, il a dit qu'il n'aura pas le temps, il m'a envoyé pour les représenter. Ah, ça c'est bien. Bayambiye et Sili. Oh bon, venez, on a préparé quelque chose. Oh, désolé, avant que je ne vienne, j'ai déjà mangé. Ah, Soso balabelage moi yango. Tant qu'on communique à la gomme matade. Mais nous, on ne comprend plus les Indiens de qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont dit contribuer un peu d'argent, maintenant ils veulent mater tout le monde, diriger tout le monde. Tout ça, la Makambo Bango Balingi. Mais c'est quoi cette affaire? Mais c'est pas comme ça. Alors, Famiango, Bakomi Banani. Bazoko Bimono Soko Bakomi Banani. Papa Mwanda Vitala Baniko Tchola, papa d'Engenda, papa qui Sorokel, papa de Lungana, na Gombe Matadi. Bata Gombe Matadi, Bakomi Nakamba, papa. Un gouverneur de retour qui nous coupe, attends la membre, papa qui Sorokel, les Kande Matakate. Ayeka kana kitio babongisa ka pona président asimbi yango balusi kaka makolono somine ale bambuta baya bi papa samana ikinge mesala mambo yayi yogai diambo yayi bomesala benoke bakusa ya ububu veka sina mantwa na betu kena kwenda benoke saba samana iki mesala diambo yayi bali chombe azuya ye kalonji azuya ye Tata na biso kizenga akangi province orientale kasako batikalika na ndambo ya Bandunduna Kinshasa 4 parties le pays est divisé a gérer crise à koki ngote allez et le bagabande ko na vision bantando tata mama ko bajumana ko ba bajumani babandi ko soana entre tata Lumumba na tata Kasavu babandi ko se rejeter la responsabilité ce qui est simbité c'est à cause de toi on va le bien yokaye. À partir de ce jour, je révoque le Premier ministre. Premier ministre Payet. Monsieur le Président, il est en train de faire des choses comme lui. Eh bien, moi aussi j'ai décidé, je le révoque. Révocation, Makambebe Makate. Allez, tata Mobutoye. L'armée ayant constaté le désordre qui règne au sein du gouvernement, eh bien, a pris la décision de neutraliser le gouvernement et de conduire les affaires jusqu'à nouvel ordre. Nie. Le 24 novembre, Magambo Bongo Ragate. Era Yabano Yambongo Raye. Mutabebi Simboko yo Mobutu. J'ai toujours dit, Mutabebi Simboko Tata Kasavu. Naba Ibasala Kinaye. Pour bateau s'acquitter. Bible le Bible to serigini ni yaka to pesa matoni o ndako église mandala na ko yati ni ata drapeau et ça natina te lingo mari na ko tambola rabino vous avez toujours avec nous et vous serez avec nous. La situation de l'église on verra ça après. Après yango tilelo catholique azoko s'autoproclamer yemoko église d'État au Congo. Barene, ah, basutuka Moussa ye, ah, azoye banate, oh, Moussa la musulman, ah, Raïs à côté, à qui est un protestant. Donc, comment on a fait tenir sa monnaie, il y a l'État, et qu'il y a un protestant. Tu y es de comprendre dans la vie, nous sommes le peuple de Simon Kimbangu et de Kimpavita. Kimbangu Ismaïe, Tata Kimbangu a récupéré la gâté. Oui, les politiciens, pasteur, mais vous parlez toujours que nous on ne fait rien, mais pourtant on vient en Kamba et tout ça. Le président même reconnu la date du 6 avril, et pourtant on a fait l'exhumation, et pourtant on a quand même révisé les procès de Simon Kimbangu. Nous les politiciens on a beaucoup fait. Monsieur Excellence, oui, vous avez beaucoup fait, mais jusque-là vous n'avez encore rien fait. Comment ça? Parce que ce que vous faites, c'est le superficiel. Ce qui est profond, vous ne l'avez pas encore fait. Retournez auprès de Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui vous dira ce que vous devez faire. Et alors le Congo va marcher. Maintenant, ce qui s'appelle pasteur Moko Camerounais, pardon, Ivoirien. Azarki pasteur Branamiste. Et à comprendre ma cambarabi, Branam n'est pas comme ça, il ne m'a pas à une franc-maçon. À Longwe. Abandi ko te yamena évangile yandenge mususu alobi boy. Lorsque le président congolais, celui qui est actuellement au pouvoir là, quand il a pris le pouvoir, il est allé dans un grand stade qui est chez eux là, il a convoqué tous les peuples, ils ont prié
pour invoquer le Dieu d'Israël. Parce qu'ils avaient remis le pays entre les mains des dieux d'Israël. Et maintenant là, on entend M. Benjamin Netanyahu, il a dit, celui qui va toucher les Tutsis, il les touche, lui, il est derrière les Rwandais. Alors moi, je me pose la question, et les Congolais, maintenant, ils vont prier quel Dieu? Et ce sera le Dieu d'Israël qui est pour les Rwandais, ou bien c'est comment là? Moutatou, la question, on a ivoirien. Et à partir ici, les Congolais ne savent pas que c'est eux le peuple de Dieu. Et que Dieu vit au milieu d'eux. Ah mais ça me fait mal. Les autres me disent, bangoni libota nzambe, mais bazoy bateke baza libota nani? Le père de l'indépendance du Congo, il s'appelle Simon Kimbangu. Les acteurs principaux, il y a indépendance, il y a Congo, papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda, maman Mouilou Kiawanga. Abou, Abou, Obakishi Bakimbangiste. Lingomba, né à l'Ibossé soit indépendance, le 24 décembre 59. Pression ya Bakimbangiste, ne tinda ba Belge, ma pêche indépendance. Sur le couteau, quand on est arrivé au 4 janvier, il y avait un match au stade. Et voilà, lorsque les joueurs sortaient du stade, ce sont eux qui ont fait tout ce qu'il fallait. Et puis il y a eu les troubles. Et puis bon, voilà, les Belges ont commencé à fuir. Mais c'est faux tout ça. Moi, tu tango batubazo dans le stade. Discours des gens, ils ont fait ça mawapi, na pongabi. Il y a Abako. Et baboyi Kasavubu ayakoloba. 3 jours avant, papa Kasavubu a dit papa d'Angenda, papa, on trouve que les Blancs, ils nous mènent. Y a-t-il pas moyen d'envoyer une délégation en Russie pour que les Russes viennent combattre à notre côté? Papa d'Angenda, ça ne se fera pas comme ça. Mon père lui-même viendra combattre à notre place. Et d'ailleurs, dans 3 jours, vous allez le voir en action. C'était le 1er janvier. Donc, comme il est 4, militaire, Babimagate, Babima combien? Misatu. Papa Simon Kimbangu Kianga na loba nanga boye. Motamutu. Le 4 janvier, Babima Kika Misatu. Mais les bosso tozo kende. Ba commando ba kozala mitano. Moko par continent. Pe ba kozala na ba élément na bango. Pona mokolo wana na koningisa kaka mabelete, mais na koningisa pe likolo. Na tuni bino. Likolo e bandi koningana oui ou non? Oui ou non? Ba bombe aux autres détruire Israël. Et ça, c'est ce que tu as lancé. Et ça, tu as dit. Quand papa n'engenda, Aïbisaka papa Abraham Yambuya, Moutamut, papa, les bossos tous allés coquer de kuna trouble, cocotte la catala lingomba, Kassina Lobina yo, Teya bande kokuna la province orientale. Bobunda la lingomba. Pamba te soko sali likambuana te. Mvula moto kobeta kuna namboka na yo. Mvula moto batubakanisaki lipata egoya. Ale moto beliko kitanjoka nde ba Rwanda na ba Uganda bako bundara kata Kisangani banani bako kufa ngoni langage nzambe siko papa lobaki agoningisa kaka mabelete agoningisa pena siko likolo de je ningani ba bombe to ko resere zo utamboka bususu distance zalia e utina ira e matili kolo eleki bomona kalo kola baminda bamile étoile. Mais ce que tu as dit, nous avons sonné. Papa, le bagi 3e guerre mondiale est Gozala. Et bandit, et bandit. Tolo nato, toye bango toko kabwana na mindele. Et lamba ya tombolo tolata ke koyaka lisuti. L'Europe va tomber. Les États-Unis vont tomber. Mboka oyo kotambwisa mokili ezali Congo. Ba promesse epesama soko tanga ka Bible bingi. Esi ekomama nango na Bible banda kala. Te ataki mbango tanga ye ayeka ko amplifier makambo yo basakoli na ye baloba. Yango papa ayembisaka nzembo chaque grande fête na Nkamba. Likambo likoyi na Afrika. Bato mayele basali nini? Basosoli yango. Batabwana basali basosoli yango. Etekali banani banganga nzambe balobela yango basakola yango. Première conférence ezaka intellectuel.
Deuxième conférence, les acquis à Bassage. Tozo, c'est la troisième conférence, il y a Bassali Yanzambe. Oba Koloba, haut et fort, que Congo est un Nzambe, Kombo na ye, Simo Kimbangu. Lingomba Moko, o efretambusa Congo, pe mokili, Kombo nango, le Kimbangisme. Tolobi, constitution. La République démocratique du Congo dans son ensemble est un État laïque. Mais peuple, 90% bas chrétien. Mais antagonisme. Peuple basambe la comme constitution le but de ça payer mutra nzambe na ye. Nzambe ya Congo azaka kama tokotika la lingomba nzambe kimbangismo ye. Opona nzela ya solo. Mutako sayote. Mutai memelo le kutate. Parce que nabi ke bakimbangismo mususu peut être zalaka faible. Tango yokika kuna ba osala miracle. Tala na uti na réveil. Soki na lingaka na koma magicien nga na koma. Soki na lingaka na koma franc-maçon nga na koma. Soki na lingaka na kota na cabale nga na koma. Nabi bandeko mingi baza bozo na ba pasteur ba grand pasteur, ba magicien, ba ndoki. Et on a dit, on recevoir, on a besoin de voir. Et ça, lumière, il y a un cancard. Il a l'onction, ça c'est un grand homme de Dieu. Quelle onction? Bateau, Bakouya, Tank Balamouki, Batikeli Gaga, les mêmes personnes. Mais t'as qui manque autant qu'on a maman dina, à la mougade, à la mougade. Dinanje, il y a combien d'inadianja? Soki mutakuta na nzambe fo mbongone mona na vie na ye kimbangiste emso mbongone so mona ne pas na parce que je tamona na kobanga yete bolingo mibeko pe bolingo mibeko na ke musika te potango ekei na te bale papa pasteur et que vraiment que musika na moni tozo soki sawana kasidana le bakamboy soki Congo ezo indépendance ezalaki grâce à bakimbangiste. Ce qui Congo soit indépendance, c'est grâce à l'Ibota Tata Simo Kimbangu. Mais ni kataki mukano mbongo. Vrai ou faux? Ce qui mbongo zalagate avion balanga baloué. Mbongo ce qui zalagite caution balanga bafuta. Mbongo ce qui ezalagite mbongo. Maître croquet balanga bafuta ye. Yango tango batuni Tata Kimbangu na mbanzangu kuna na nsona nkuru. Kimbango we. Yo lingi ko sala lingomba. Ozali na mbongo. Réponse à Pessi, Batunanga Inde, Simanango, Azwaki Sable, Boaki Likolo. Et beaucoup de Guinée. Ngaï, Koko Nangaï, à moi, si Bakagaka, il a 21. Mbongo, on est attaqué Mbango, le billet bleu, na monongo na bisonanga. Na ba pièce, o yezalaki, na sima, un signe, o bachaka na pharmacie, le ko na nyoka mati, le colon jete, bakomi, Belgique, bon pour, na monagyo. Mbongo, tataki Mbango, abimisa. Banque, nango place, zalagape, na koma. Pour la banque, il y a des gens qui Congo central, et bisika mibali. Banque à Liboso, et Jean Nkamba. Na C, il y a Edipor. Na lobi noto ke nokubuka, okomona ngote, onganango, na nekokite. Banque na ye muso ezaka mboka moko za vers kunongo mboka ko babenga kango bangu. Na komona mboka wana, mai moko za wana eza moi bleu lokola vert. Nana ke ngono bi papa kokende kuna te ngabi nini mai wana soki mutate kuna soka zindi libela alimwe amona na kasuti oh pona nini abi yaka omona mama moko kuna nakena kutana mama moko mama wana tata na ye azaka na tata Kimbangu na mboka na bango tata Kimbangu amembake na mai wana taku bakomba bondeli bakoti na se akuta bakuluar ya ba milliard na ba milliard tata Kimbangu lobi na ye tangu na koya kosonga pona kotambusa mokili oyo mbongo o mokili kolia yango oyo yango na tie mai oyo po ezali porte d'entrée ya banque na ngai moyen mutakota na kati ezate mama ona yaki petit na nkamba po aye ko sosola ke tata Kimbangu sha zongi kombo na Simon Kimbangu kimbangismo ye tata Simon Kimbangu kyangani oye tata Simon Kimbangu kyangani oye Tata Simo Kimbangu Kyangani, oye! Wasola, Walembisola,
Kaka ye kaka. Yani kaka. Yani kaka. Yani kake. Ebeto biebeto. Nakamu na zana nkendolo. Na nikolokuna wamuti tandana. Yoka batukuna baga. Honor. Mukolomoko na kama bande kuna kamba bagangi honor. So tele mikru. Ngabi. Lola nzambe sika vandaka. Ezana banjelu baza pene na ye. Ba mususu bazana babisika mususu. Papa na ngenda lobi. On appelle ça des compartiments. Nakuta bana mike. Ndenge batanga ka classe na lola. Natuni papa. Oh bana mike pe bazo tanga bo ndenge nini. Arabi. Soki mbongo te moyen to tonga université. Soki mbongo te moyen to tonga onyoso. Tango balobi to pesa ezana tina. Bande ko boli bisanga na pesa mo témoignage. Papa oya boti ngai. Ye mutazalaki premier secrétaire il y a papa d'Angenda, erga papa d'Angenda tiki bosala ya l'État. Azui papa nanga jeune a nommé secrétaire naï. Papa nanga il s'est avec lui parfois jusqu'à 22h, 23h. Et moi j'habitais en Djili, abinga na vana na Djili. Au moins on a 23h, on a attendre na Kalaba côté monsieur Matiti bazamba. Allez papa d'Angenda comme c'est ah mon fils, maintenant tu dois partir. Oui papa. Allez prions. Papa d'Angenda soka beti les bons de temps ko ba amen. Papa zali bosa portail ya lupango dans Djili. Première fois, tu es troublé. Oh, mais il y a un papa d'Angenda. Maintenant, comme awa, deuxième fois, tu es troublé. Elle dit, ah, n'a pas d'Angenda dans magicien. Aïe, continue, papa. Mais moi, je ne comprends pas. Elle dit, ah, mais c'est mon père qui t'a mené. Papa, le dit, mon kolowana, tango sambeli, akende, akete, abanda makolo, kobandawana, tinjili. Ah, nous, quoi, mananzela. Il s'appelait Joseph Diamundoalo. Si vous papa nanga noko na ye aiko ibisaye yo diam yo zo kufela d'Angenda ya tambole na mituka ya cher asali da ba belge ali yo zana no jeune sisi classe apen po batanga kina ba papa kanza ba papa ile yo okene ko tara makambo na ye wana longwa usara na politique bisoto ko na mbongo papa nanga atiki makambo lingomba akoti na makambo politique abakoti ba ko sala na JMPR et tout ça. Allez papa koti kuna bière chaque jour na pourquoi petit quartier. Donc comme en 2016 papa bengisinga na kena nkamba atuni ngai okopesa nonga maboko te babi papa pona kashi tozo tonga mise na bisi papa kashi mbongo na yaki na ngonyoso na pesi nzoka de papa azo bisanga na tonga bandeko kimbangizo vous dirigerez ce monde dans tous les domaines. Papa Kimbangu m'a travaillé. Nabani musala na mise comme simple ouvrier ya kotimolisa mabele ya fondation to timola mabele bato bazoboaka mabele papa medara ya lobi j'ai vu que tu as bien organisé le travail comme chef d'équipe. Je dis non papa ngana za kimbangiste te na ika kotala papa dans 2-3 jours na zozonga bi oui en attendant zara wana au diriger bango soka fondation bandi coulé sala béton bande ko neko koma motambu chez équipe à béton. Je crois mingi baza ba ibinga na banu lata combinaison ya bleu na ya violet na tambu si béton ya mise ute banderiti na suka et on a benga na moteur alors béton on se répondre ici béton ngani mona tambu sa béton ti na ndenge na ko maîtriser l'art de la construction le lona otonga banda ko na Kinshasa R+1 R+2 R+3. Et puis misala na sala ka deko na Serge Zawana batangu bayaka bakoti ya talinda ko yoka batuna kaka waouh où est-ce que tu as fait les études c'est génial hein? C'est très bien fait c'était le beau à voir na tongili ndeko moko ndako na ba contribution ko na balibika ka tegelanga ndako mayele ya tata Kimbangu na sali na kamba 4 ans 2016 2020 na bimate na mona ni weno nazaleka nkendolo mise papa José nkendolo mokonaki komona weno ndete ko za mabele pour to remplir kuna na sima to remplir to tongi mira soutenement mais tant nazalaki kuna papa nanga akufi na ye papa akufi babengi ngai atuni akufi nabingeta papa ah na muni fokende nabi merci papa atuni bapesi programme. Mais papa n'a noté peut-être lobby bakobenga bakopesa programme. Ce qui bapesi ka programme ya ko monanga. Bandeko
pesa nga programme matanga papa na ke ko bona papa boy yoka papa ok ne lobby yaka lobby na tongo tongo okoti kilt tanko ke shili yako mona ngai na tongo na koti kilt erga na ke de chinsani bande ko tozana chinsani mutu ale ka pesa papa mbote te chaka kambongo le ka kende na lobby oh me papa lo baki ngana mona ye tangu na ye na chinsani na le ka kuna protocole chenga kal oh papa bado baki buta mona papa te zonga abi seigneur yoga papa olia talanga ninga chaka shida ache babugo ache lugine na shi au talanga memba nabi me papa lo baki bieda ya lelo na tongo soki kilte chini shuko o makama nini wana bakokunda papa lobby bande ko lobby na ngona ya boy papa penta azo pesa batonyo sombote ngana fuka mi azo kota na payote akomi na tuna nga asote nabi papa o moni ngate abanu suka ndongi atananga mi swakada aleki akenai nabi nzambe mais nini na sali ya mabe bande ko nakena kilongo nafuka mina badobondela na badolela papa kimbangu soki na sala kilisumu limbisanga mais na kote na kata nanga natali na moni mabe nga na salite ye muto pesa kinga promesse na ya sikona ya azotalanga miso kanda aboy ko yambanga papa zwaka lokumu nazonga na mise na ko sala tena utala ka bande ko tiba zo sala nzoka papa bombelinga likambo ndenge na nyoka makana musala ndenge na chaka bo frande na ngai ata na zuma muketi tani présence neko cha batirenga mo mukedi neko pesa papa eka bongo bandeko na lala bwena mona nazoke na toilette batata na kuti na sima banzeta manga na bomona kaza ba immeuble batonga bien tala milai mutu moko zobenga Joseph na baruki na tala jeune moko bien habillé propre abi moi oui c'est toi que j'appelle monte oh dad na mati bandeko na komo na tala c'est mon père ah papa tu fais quoi ici abi mon fils mais c'est grâce à toi que je suis ici grâce à Dani alobi nanga musala oyo yo salaka pasi yo monaka yango ifongolo nanga porte poka na kota na Jerusalem habiter la place dans Zalaka tango habiter la place dans Zalaka na talier na premier poste na ciment papa bakanga na jante ya pine na ba chaîne bandinji basali manteau elamba nzoto mbimba nazo tala siko boye film na ye azolumba solo mabe na tini papa tu sens très mauvais arbi c'est l'alcool que je prenais batu nyonso bamelaka biere soki bakufi awa na mokilo elumba ka solo mabe okoko supporter te na bisiko olati bilamba ya kitoko awa na moni mibale moko ya manteau ya bandinji moko na ta blanc alobi papa tango akotisaka batata bakotaka chaque vendredi ba maman bakotaka chaque mercredi tango ayeko telema awa po akotisa batata moko ya basoda na ye amoni ngai alobi na papa Simon Kimbangu kiangani papa le monsieur oyo aza kuna bakangi na jante c'est le papa du pasteur Joseph papa Tonikiel Joseph papa oyo atambusaka musala ya béton na musée papa le dit wana papa so ibsaka papa Kimbangu kiangani c'était étonné son père est ici abi oui non allez le chercher habitant du soda wana ayalabi viens papa t'appelle abi na côté na mandenge ni abi asimba ke na front tango cheka musapi da manto banzinzi elongwe ba chaîne pe e katani era ye devant papa le binaye mutadiam papa soki zalaki pona yo moko olenga kokota te okima kingai otikelanga musala soki mutadu tadila te aya ko sunga ngai na kina sala na pasi kasi sika wone zalaki yo kimangai je connais ce papa le dit j'ai manqué de mots papa me dit ce qui n'a pas côté ça yo et ça pour moi na yo Joseph alors bien dans tant que le bika phrase na fanfare bando beta na ibisa bino ndeni bakota kana Jerusalem talaka mariage tango sala makana lingomba papa na mama bayaka nzela moko mutuna eze lemba ko bata bolingani na mokili mokolo liwa mutuna nzela na Jerusalem ndenge basimba ka marié ndenge pe banjelo basimba ka muto alongi pona ko kotisa ye na Yerusalem nde papa lebi tango bakoti singa soki okoti muto ale boso to ke da ko pesa lokumu c'est le roi des rois nde yango monaka escalier et ya directement na kinlongo posoko wuti pona fo yan ko pesa lokumu na roi des rois soko silisi service à protocole yambio et la question sika yoko fanda papa lebi je devais être à non partout, mais on m'a mis ici à la classe supérieure à cause de toi.
Nalobi nanga musala uzosala komeka kotika te par toi la famille est sauvée. Imbangis moye. Kolembate. Ah balekisi ko senga mbongo. Soki pasteur akoliango tika yaliana essentiel yo sala kinini? Soki papa diacre akoliana aliana essentiel yo sala kinini? Ah ben non pensiete lo silutidi kuisa sioka kuisa midi kuisa kokela silutidi. Elekite yo pesa kaka ozotonga ye Yerusalem. Imbangis moye. Siko ngai papa président nga na boy na ngambwa mazeli na ngate 600 tango ko bana zana mo $10 na ngai nazo pesa yanga moko siko soki papa abandi ebongo bino bozali imagine moye soki papa na ngenda pesa kate neto so indépendant soki papa qui sorge la pesa kate neto so indépendance Moutako sur le sud de ce qui est le père de l'indépendance le bas Tata Simon Kimbangu avec ses acteurs papa qui sont lequel papa de Lungon papa de Ngenda maman Mouilou et les Kimbangis tous ceux qui ici n'a combat d'abord avec mon livre au centre amen Mbote papa pesa so kombo na posa na katel sanga ya bilenge ya église Kimbangu. Merci beaucoup papa Simon communal ya Ujiki Bongolo. Ezali forum organisé pour édifier to ko encadrer ba jeune na kati ya paroisse ya Bongolo. Pona nini papa Simon Kimbangu kiangani alobi ete akosala na ba jeune. Tango azalaki na Brazzaville alansaki message na ye. Alobaki ngona ba mouvement nyonso ete mukili ekomi na posa ya koyeba makambo ya tata Simon Kimbangu. Azala alobaki ete ba jeune est-ce que bazali koyekola makambo ya lingomba tina wana epesaki biso nzela ete toluka ndenge ni to encadrer ba jeune kimbangiste. Tango nyonso tokomona ndenge ye moko na papa Songianzila papa Fumambanza bakosala na Yerusalem yango biso pe tolobi ete tokobanda kosala yango à chaque fois tozana temps na kati ya paroisse na biso nde lelo tozi occasion ya koyamba papa Joseph o azali mokambi munene na nzela na ye moko papa Simon Kimbangu kiangani apesaki ye mokumba ya koteya tokolakisa ba jeune yango biso pe tozi chance wana na mokolo mwa lelo po ete aya kolakisa biso na oyo etali indépendance ya mboka na biso pe tozwi lisusu makambo ebele na oyo etali lingomba na kati ya mokili na biso pe na kati ya mboka na biso. Message ezali ete to remercier na bao ba ezala ki présent na mokolo mwa lelo kasi to sengi ete mbala ya sima tangu tokoyoka libiengami na tina forum tozala lisusu ebele bekile makasi parce que tozali koyoka ezali ya motu ya makasi pona avenir na biso yango mbala sima to ya lisusu ebele min koleka. Merci beaucoup papa journaliste.